Capage TV. Capage TV. Capage TV. Tu vas bêter ma soeur, salité bon, nous tu me toques un type déplique. Au royaume poté qui tu me vendis, nazam artiste musicien congolais. Et ça sonité président de la République avant d'ailleurs comme audio mo bimi musicien congolais, artiste musicien congolais. Azo finga ba bêtise ba sexe à maman et que son déplique. Tu as quelque chose franchement. Yo ma Boukani. Non, le bâton en français capachou là. Hein? Non, c'est pas normal. Il y a peur des familles. Ngana bana sete, ngana boti saka. Mais est-ce que bana na ba fandi ba yo ka ndenge papa biso zo finga sexe à maman. Na ba ni mo basi. Na ba ni mo ya basi. Na ba ndeko na basi. Et tous la bino ba tout bo sala ba live, bo télémeli peine de mort. Tous la bino bo peut biso opinion de ba kata ki mwana ba to mobali liboko. Où est pour réagir? Toujours zela binoté, batu bazanga makamba kosa na vie. Toujours zela bino boye ko pesa biso opinion, ndenge bakati mwana mobali batu liboko, pe liboko ngo ya bango pété. Ole batiki lata liboko na ye. Mais bazui bakimi na ngoboki na ngo wapi? Oh, bakati liboko bakedon. Oh, bakati na liboko ti. Seigneur. Bakati liboko na lemba bakimi na ngaba. Pona ti boye comment na mobali ya Benita, awo mataba live, awo lukani. C'est ça aussi hein. Azoluka nini? Peu importe, au moins biso basi, tu as une manière de gérer les choses. Mais yo so za mobali, garder bande yo et au moins héritier, aller kabio na mayele makasi. Na monde ba musicien wenge et belé mito e beba. Na ko satin ba musicien wenge belé mito e beba. Tout le monde a héritier vidéo na ya step e bima. Malgré s'excuser comme coca t'es à côté studio. Parce que yo muto bimisi ba audio ba bimisi ya yo. Au fini ba sexe maman le lobo zonga. On tata vidéo pour na ko s'excuser. Mais on va sur lobby na live na TikTok au bonnet. Ngaye n'importe quoi na ngana zaka. To yibi bino te boya ba wenge makolo pousser boya ka le côté. Et là. Boya richité na wenge. Moutaya riche na wenge ayaka bieto yebika JR. Non ça ça ba contrat musique ezate. Ba concert ngo beta depuis Mangera kufaki. Akoke ko se déplacer te matin déjà combien de temps? Et c'est pour nos nerfs ya moto. Moto soka lati kombo na isa facile te kapachula. Ni na za kombo na ngamba nya bona longo na komi Justine Capage. Ya eza facile te. Ça dit c'est que eza bolingo mo eza lié entre biso mibale. O isa na ngake na lata kombo na yo mwana na komena komba balume. Est-ce que yé innocent ko ko honoré te ya ko futa ta billet. Ce qui pas ko kende te a délégué ta bandeko na ye. Ba kende ba sombi libudu parce que dans le bac on a deux catégories. Ma famille na biso le africain, il suffit que na dollar eleke belé zaka 5 000 6 000 a changé idée que mutu pas na droit ko kunda manoner mignon. Tu penses que ceux qui jibé à s'éloigner qui la famille est pour mon famille c'est le costo izalaki to mona ki dans aéroport de bazo so na pona biloko famille papa na famille maman. Mais jiba koka ko kunda sege na azala lié na famille sege. Mais soka ki ma famille sege parce que mon il faut rendre hommage, il faut honorer sege tina suka. Alors pour na honorer tina suka, il fallait yé moko télé masuma mabulu ba bongisa libulu ba sala nyonso ba louer ba sal ba louer ce que on ji. C'est-à-dire sege ba lutala to leli sege honneur. Makas. Ko oyeba ki quand même pakalabiso Francis Kakonde o tukoti kabiso batebele ba sutu kike bakunda kelobi batusu ba yeba kite et puis matanga ezaki ana Kinshasa na bata télévision mais l'équipe est inaperçue okolo bani pona c'est comme la kio oyeba pe kabanda ko bela. Bon to yebi na biso te parce que moni plus mingi ata to solaraté mais tous en bateau peut tous arraper na banini moi déjà ba vieux wana bazan ba relation na bango ya ba collègue na bango neti bino bata TV pour kapashu ya so yo yeba kitenga na koyebe la neti wapi kapashu là ngana koyebe la neti wapi. C'était une visite surprise un samedi dans les installations de Congo Web. Le ministre d'État à la justice Constant Mutamba reconnaît que son élévation a connu un parcours. Il est passé par cet homme, Gabriel Chabani, patron de Congo Web, qui lui avait toujours donné l'occasion de se révéler
auprès de l'opinion. Ah, mais toute la presse qui est là. Même pour moi, elle est là aussi. Mais vous dites qu'on vous invite à mettre les Constant a commencé sa carrière politique ici à Congo. Ah, vous savez ça? Vous avez oublié. C'est ici. Je pense que les mots me manquent pour venir vous témoigner ma gratitude. C'est là de voir ça. Oui. Les mots me manquent. J'ai dérangé Bellevue, je me disais, je dois aller remercier. Parce que ce que nous devenons, c'est l'aboutissement d'un processus. Les gens découvrent Constant aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Les héros dans l'ombre. Non, toujours caché. Les potiers, vous avez donné de la forme. En effet, Constant Mutamba est passé plusieurs fois dans des émissions sur Congo Web, des passages qui ont forgé son élévation dont il reconnaît lui-même la source. Il reste reconnaissant envers Gabriel Chabani. Vous avez la plus grande émission politique à l'époque, c'était Info 7. La plus grande émission politique. Aujourd'hui, Info 7 est toujours bien passé. C'était pour passer, il fallait beaucoup d'argent. Soit c'est vous-même qui programmez. Et je me rappelle, à plus d'une fois, vous m'appelez, vous allez passer gratuitement. Il y a eu un jour où vous étiez en Angola. C'est à partir de l'Angola que vous avez instruit Paulette qui monte tout. Voilà. Avec Bélédou. Voilà, avec Bélédou. Oui, bien sûr. Gratuitement. Quelqu'un était venu vous donner, de payer de l'argent ici. Vous avez dit non, vous les mettez des choses. Ah bon? Oui. Constant passe gratuitement. C'est mon petit, le mot du président. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Et considérez que je reste les Constants que vous avez connus. Celui qui venait ici, sous vos pieds, pour demander conseil, pour demander soutien. Considérez que je ferai de mon mieux pour que le peu que je puisse faire pour participer à la pérennisation de ce Congo, je puisse le faire. Ce témoignage est émouvant. Constant Mutamba n'a eu la conscience tranquille que quand il est venu remercier l'homme par qui il s'est révélé. Bienvenue dans Capache Télévision. Merci Nabino Nyonso Bozolanda Biso partout. En tout cas, Nzambe ya Pambola Bino, Azana Bino. Merci à ma partenaire Bazali Koya, Naba Oyo, Tika Kibiso 2024, Nzambe ya Pambola Bino Ebele. Tozana Mania partenaire Nanga, Tosala quelques analyses pour la 2025 to Bandi Yango. Batubede Mania Zawa puis Azara Mosa Bataliba, la fois lamba foufou pour la page Jimo. Azara te pas d'émission. Fois lamba foufou page Jimo. Malika Mania officiel, bonne chaîne, ça va? Ouais, bonjour Kapachula, bonjour Nababounia Kapache. Fais peu na yakunate. Ouais. Faut y ambarati, na bosani. Ah. Il est femme d'affaires, il est femme d'affaires, Boza Makambo Belé. Bonjour, on va abonner à Capache Télévision. Bonjour, on va tout bazo andabiso, ba meilleur réseau continuer. Ba bonne année na bino, ba bonne année na ba maniachou, ba maniaqueur, ba tout au balingara malika mania. Ba tout au pe balingara radio na biso. En tout cas, Nzambe alola continuer ko pambola bino. Bo continuer ko s'abonner à ba abonner basé Belé. Bo yande pa nanga na Maliko officiel TV. Bo ya ko tia ba print, bo partagera ba émission, bo laika. Ba remarque na bino et ça la biso bien. Meilleur fait na ya papi Mbouya Mama Zozo Agnès. Mama Zozo habite ba robeza. Ya Mama Zozo na okomisa message. Maman Zozo Agnès, papa na maman na Emmanuela Annabella boutique. En tout cas, je vous aime beaucoup. Il y a papi Mbouiba bonne année na mère Adeta Kupumba, mère Adeta je te salue aussi. Ba bonne année à toi Lorette Abissa motema Ville Pamba ni vient nangé lamba ni lamba. Wa ba partenaire nanga esika. Lorette Abissa ya vient nanga Ville Pamba ni na pesi bino ba bonne année à toi maman Ambilengi mo sikitoko motema tonton Simplice Awundo. Ba bonne année na bino bonne année Michimo Paradis, bonne année à tonton O, mon tonton O.
Bonne année à toi. Si on a moins tonton, on a résonamment Java qui sembe. Des gros bisous à toi. Bonne année na yopé. Merci cher. Bonne année na Paradis derrière la caméra. Paradis yangaïté. Boy comment mobile malika comme caméraman à capage. Paradis à caméraman à capage. Bonne année na yo. Ya jo mystique Akima Moussala. Akima Makasi. Akima Libumoleki. Asa chirurgie. Wale ba boya. Pardon ke ba boya. Te ya jo comme na trafic makasi. So ça même biso ça ba caméra. Na capage ba wana nzela ba bi opé mobala capage so la biso bon choix. Abmise biso tatuna libumunjoka. Ah, normal kaka. Vraiment, en tout cas merci d'avoir Olanda biso. Oui que Paradis akindaki atika biso. Nani? Edi. Moi. Liweza pona mutu nyonso. Liweza pona mutu nyonso. Ta mutu azopesa mutu chance na mokili po akende wawa. Yepa okufa kaka. Vraiment. Nde loko biso batu foto comprendre na mokili. Mutu apesa succès nyonso ezaka nzambi. Amen. Ce qu'on a na pesa mo kenda ko se confier pour ba sokola kayo, baba kiso be étoile, baba kiso ba chance. Yeba ke mutu na mko mususu okende okuta été. Donc liweza pona mutu nyonso paix à son âme. Au-delà de intervention ya pi petit na yenda le ba pasteur rebelle ba okenda pe liwa edi Olanda ki te nalanda ki te papa tezali ana ko ba pasteur rebelle pe ba no contacter des alaka pour na makambu ba pasteur ngo yango tongo ba bimisaka ba koma ko wanga na ba koma ko biso omoni kapashula l'autre fois émission na yebisaki yo to kotika ensemble la te pona ba saine na nzambe ata ba lakisi biso maison o bakenda ko simba ba kisi biso to kotika nde nzambe te pona bango to kokuta na bango nde na jugement po ata boyo ko sela boyo ko buka lokuta na liboso cher est-ce que nga bomona kinga est-ce que nga na zalaka na tel est-ce que nga na kendaka na tel etali biso te biso to kotika ko sambela te pona bango baye bakaka ke jugement ezali bino bo sara bo ignora ka voix frère Patrice on tango yembela biso jugement ntambe ko zala bo ignora voix wana mukie wana bo ignora ka ngote makambu frère Patrice yembela biso ekoko kisama jugement ya ntambe ko zala mukolango ba ebele ba ko telenga na libanda ya lola kaka boye wana ngai sina kota kino ota binoka na musika tika boye kapashula to voilà le côté de la jimo pa et si na côté ba kesa la combo tala ka bango ba jimo lola la to tuna tala ka bango ba jimo lola so ba tata lola eza matata ba ko etiba zala katiko za ekozana ndenge nini pe ko sala mandenge nini na vie na lobango bien kapashula to banga kane nzambe na place to sambelaka très important ko sambela na ko banga nzambe ze loko mote si vous avez dit lola, place na mona rappelle que ba okota lola. Basai la nyoso mibale. Basai la nyoso mibale. Tikabo. Basai la nyoso mibale. Donc retrouvaille na biso na basai na nzambe wana na ba pasteur ba wanga na kake ba kota nganga te na ba pasteur ba wanga na ke ba sala ba likopa na ba musicien mokilité les a problème te biso ka rendez-vous na jugement. Merci Mania Tozo qui est vraiment bien. Autant qui enterrement ya leki na biso atika ki biso pe ya son âme Maguera et puis culte na action de grâce batebele babi kokani tena ndenge bakundeli na matadi il fallait mbongo wana action de grâce batina wata kuna na famille na epo basala makambo na tala ba commentaire musu babi te inonce bi atindaki a délégué ki patindaki mbongo mais soi-disant famille de Salah Mbilinga encore bani pour na kana. Bon, au moni kapachula nga na lobaka déjà tant aux en vie tant yozo profiter nanga nga pe na profiter na yo mais soki pe na kufi ça l'effort honorer nga esuka pour profiter nanga souter nga pe na profiter na souter. Problème nanga ezali na ko condamner innocent pour nini parce que tant boyaka abobe nga wario pour nini pour na condamnaki mais chose est claire tout le monde JB a koufela ki sege mignon tu penses que ceux qui JB a s'éloigné qui la famille sege pour mon famille sege le koso ezalaki tout le monde qui dans aéroport ndi bazo so na pour na biloko famille papa na famille maman mais jiba koka ko kunda sege na azala lié na famille sege mais soka ki ma famille sege parce que il faut rendre hommage il faut honorer sege tina suka alors pour na honorer tina suka il fallait yé moko telema suma mabulu ba bongisa libulu ba sala nyonso ba louer ba salle ba louer sike yon moni ji c'est-à-dire sege ba tala to leli sege honneur makas tout le monde qui mimi tike va kufaki
fali pour passer la nuit blanche. Oh, ils rappellent le lot aux agina fali, mais surtout il le moni fali na poto. Oh, il a dit pendant que ebemba mimi bimi na tongo, to leli na cinquantenaire, ba côté sur na morgue, na butu iner fali ba zue bembe bango na ba kesu nini. Et ça ba sacrifice parce que mutuana au profiter qui na etonga zaki en vie. Tanga kufi, luko ça le loko yo et ils apprennent honneur peu ya famille na honneur ya muto a kufi. Ozomona, yi innocence na ba contrat musique ezate. Ba concert ngo zobeta depuis ma guerre a kufaki. Akoke ko se déplacer te matin déjà combien de temps? Et c'est pour nos nerfs ya moto. Moto soka la ti combo na isa facilité kapachula. Ni na za combo na manya bo na longo na komi Justine Kapache. Ya eza facilité. Ça dit c'est que eza bolingo mo eza lié entre biso mibale. O isa na ke na lata combo na yo moi na komena komba balume. Est-ce que yi innocent ko honoré été ya ko futa ta billet. Ce qui pas ko kende te a délégué ta bandeko na ye. Ba kende ba sombi libudu parce que dans le bac on a deux catégories. Ma famille na biso le africain, il suffit que mon dollar et les belé zaka 5 000 6 000 a changé idée que mutu pas na droit ko kunda mon honneur. Mais au moment où yo yebi que ma famille na biso le koso pe kota mbongo yo sala part de choses que pour na lobby pe kombo na iza na ndenga bien que mutu mo bona zaki na ye atikanga na kuna na honneur. Akoka ko délégué muta sombi libulu batongi libulu basali makamnyoso après mbongo muki ba pesi na maboko na famille bazongi na bango. Tant que tindi mbongo, otindi mbongo na famille, okotinda pe mbongo oui to condamné te. Otinda pe mbongo ba kosomba di bulu bien batongi mais soki famille okoso eleki. Ba ke ba sombi ka mabela pambo déjà to ba mabela matadi eza ko ba mabela na bisoté. Ça dit pour eza na bonne condition, il faut ba tonga ba bruika makasi, ba ti ba nini makasi ba ti caro, ba kundi mut na bonne condition. Au moment où on a contraté, au vendre na kisasa son musique ezate. Okoke kunda ndekonote wa kufaki. Et ça les bien en fait par rapport ya batu tout ba kufeli ba entourage na bango to moni ba honorer ba na bango kufeli ko sala messe awa na pesa messe on a zo HB soki HB kumde ko comme les alans HB soki HB délégué kende kuna somba libulu et ça li passe à quoi bon et donc ça leçon te na batu oyo bazara tout autour na ba star parce que kozani na ta le kufi ba kunu na bonne condition te. Mais auto yebi que na bateau va perdre bateau va être cher. Na plus qu'exemple Mimi Tikeva. Tala ndenge fallait ça ba nuit blanche. To moni papa chéri. Ndenga kundi sege mignon. Et ça li vraiment bien té. Na lobakango les idées coûtent cher. Bo luaka bateau ba za pembe na bino bo futa ba bon. Surtout mon président de la République. Ana conseiller o a futa bon chaque fin du mois. Tu peux soit couper kendara. Prise. Azangate. À se déplacer à Rapenza. Pas Fati. Oui. Bon, il y a Manguera Kendaki. Tu connais ça? Oh, yo, mais tout le monde, il soutient ma proche. Voilà. Tu vois, pas Fati. Tout le monde qui n'a pas de papa, lycée Kofo. Oui. Ozomona. Ils ont humanisme en fait. Kapachou on a vu sur un humanisme au comment banaliser bilo mususu mais on a batna comme va vendre pena vendre raté ana ba matanga nous ça c'est être loyal tina bible ko mama ozo comprendre neti ngane na zabo ina moi moko na kenda ba matanga ata sans ozo comprendre eza même na mobali na nga seka oza ba matanga chaque semenga bi papa eza ba relation auto kuta ina on a vu et puis nzamba opambola ozo mona ce qui relation nga na zana ya kufenya osani devoir na ngeza na soutenir kaka ozo mona na compatir na mutuana très important donc voilà en tout cas acte ya Manguera et pesi pasi souci parce que nga déjà liwana et choquant comme na mwana mutie na fleur d'âge bongo après la prophétie akeba mais on dirait bon et ça na bateau yo ba yambara ba prophétie et ça na bateau ba négligera pas ba prophétie malgré to ebi ke ba prophétie ngo belé c'est comme appelle ba nzika ozomona et comment on ba mbata mais quand même yo zoa yango kaka sambele pa nzambe et ça la solo za lokuta parce que to vivre dans un monde du monde compliqué et na bato musu dia ba lingela kuma kam na butu yo yebité
Les autres se réalisent quand on a ozomona on a posé ko ba peso prophétie te pour prière na biso déjà ki bo moto bo tongo midi peu quoi et comment ka nzambe ba tunyo so ba vandela kinga makita na butu nzambe confondre bango na 12h na 15h na minuit na nini confondre bango prière ya moto comme normal alors ozoko na posa prophétie te pour déjà na ki bo moto na biso moko boy vie na biso comme déjà en danger et heureusement to na nzambe auto sambelaka o ba longa ka été yango to résistaka. OK to loveli mambo ya Sergei Mignon pe na kata c'était tant mon père mon côté ça émission na sango par rapport à dire ya Matanga. En tout cas Kapachula omoni ngana lobaka maturité est très important dans la vie à motu. Ozo comprendre na ndenge ya mabete. Et puis to yebi ka émission wana papa sango sala ki na vie na bu yemo ka benga ki na téléphone. To yebi da fonctionnaka. Bo so yemo sango mutabenga. Ce qui sango mutabenga ki ye, do eza pena complot ba sala ki. Ke tozo benga na pona émission. Ozo mona. Maturité est très important. Vie na bu fatala ka âge na ye. So atalika âge na âge azana ngo, il y a certaines choses azana droit ko éviter ngo. Pour un respect na ye, pour un respect ya personnalité na ye. Ce qui y na jibe baloba na raté, et ça problème te toyebi ke baloba na raté. Même comment te jiba le cas déjà pour ça chantage na ye. Tom kolomo te ce qui monte est logique. Muto alanda ko na ba matanga te, yo pose obligé olanda ite wana déjà de wana ko to contredire ngo te. Balela kana muto alela kana yo. Mais sikoyo, est-ce que JB a ça qui déclaration moroboé quelque part que pourquoi Kofi a commis l'ingate? A ça qui a noté. Et pourquoi Yusko yo sa réclamation? Apparemment c'est comme si JB a ça qui réclamation moroboé parce que yo dit que t'es ngafone ko démentir, bah tu vas comprendre pourquoi on a commis l'IET. Parce que c'est qui momenté. Bah tu peux me demander que c'est la ngoté. Parce que ça c'est un qui agressif. Ouais, ils ont déjà ils ont bongo. Kouné Zalara déjà bongo. Méthode d'émission est changée déjà. Oh bah comme la biso na miroir les arasou yangote. Et comment vous na vie privée? Na vie privée le côté na fali boso na vie privée à bateau. Et Zara kalisu yangote. Mais au moins na ba jeune papa ba vandi mande fa pembe. Bazo ça ba mission mo boé à croyant que peut-être tam sou ba quelque chose dans cette émission. Ozomona. Est-ce que dans le moment où Jiba vend des choqué, on a posé à vendre des liens d'émission, oh, tu me souviens, on a vendu, on a raisonné dans le sens contraire. Hein, Kapachula? On doit se les dire. Si on a comme un capacité, capacité pas y c'est normal. Si les gens ont comme un capacité, na koufé na moins capacité matanga, c'est normal. On a qu'en vouloir y était. Mais ce que pour dire qu'il faut capacité de faire qui dans une émission, na ko kendete pour na koufé la maman. On est-ce que yo mo une justification pour là. Au moment où batu biso to le na biso mutu. Non seulement c'est gars qui a jibe mazaki ya batu nyonso. Ozomo na kapachula. Il y a certaines choses viennent à bout, il faut tika. Ah je sais pour ça ni. Et là le soit tika na ngo bana miki ba déplique banani. Yete. Et ça, on est à compte à rendre moroboé. On a un âge péné de correspondre. Bon blesse vous l'année correspond. On a pu me mener à tout le na matin. Balo bana raté bousco sani. Abo il est aussi hypocrisie. Balo bana bango tabo yo pesa mbote. Bousco sani kapachula. Ça dépend du comportement de mon tour. Au moins, dans mon kilié, le long de tous aboyés, kapachula. Tout le bakate parce que baba jeune, tout baba papa, tout baba. Ozo kota. Ozo comprendre. Ceux qui bango moko ba papa, ba obete na bakara. Bongo biso ba jeune. Le quoi y a l'andé n'est qu'à JB. Le quoi qu'il y a JB, vous avez une bonne relation. Pour n'aller à Monica Vienchoneko et l'autre côté. Parce que tu as dit à ça hypocrisie, après c'est un beau, tu as dit attention à Vienchonete. Est-ce que tu as dit les camons va rouler la petite? Oh, le quota qui m'a cassé, bon, tu es comme à 12 na kata ni taka vieillement mon compte à 12. Mais à Zouan, on se connaît kata matanga. Mais même pas ta petit statut vide. Tu comprends le baramo quoi? Té, non quota. Mais si quoi yo? Parce que Kapachula sont aux ennemi. Tu es ban attention té.
Pour vite, on n'est pas à Mouta 12. Est-ce que ceux qui peuvent, nani, Blaise Boula, c'est la maturité, n'est-ce qui n'a pas tant, c'est bon, bon, après c'est 21. Est-ce que 21 c'est un beauté? C'est ça le problème. Tout le monde s'est basé à Ninga, basé à camarade. Ceux qui ont une amitié, tant que tu auras comme un ennemi, tu y es banaka. Que mouton de tes ennemis, awa, attention, on a bien ça qui bon samaritain et les catés. Hein, Kapachula? Oui, non, comprends. Donc, on est-ce que comme il y a bangon de bayebani? Parce que tu as dit que même dans qui amitié, tu as des problèmes, tu as dit que ah, tu es moninga au couteau, ah, tu as katali kambo, tu as un boy. So na yé na banaliser et les kanango. Mais elle n'a moutou moussouté. Si, si. Ozomona. Ouais. Alors, tu as condamné Blaise Boula na nouté. Parce que yépe Blaise Boula tam soit talaké tension viétionné que mutu na nga peni na yebeli tam so na pese mbote pe ofokenga ozomona toke na ninga mapata moi si nyoso à côté la ka azaka pour na mobile ne pour na protéger mobile na yi mais il y a certaines choses biso pe basi to zara pe pour na tchakimia. OK. Moi je pense que ma Sylvie ma Sylvie na Blaise na Vientone na Blaise Boula je crois ba yeba ni pendia parce que Blaise Boula na vouer à toi ba utina ki émission bo mwana ma pata zala ouais donc ma pata ana maximum ya ko yeba comportement ya Blaise Boula parce que tanga za pas jimo bongo ayiba comportement ba camarade nanga. Oh, souvent, tu se fréquentes. Ouais. Au moment où Kapachula. Mais, biso basi to kaka pona tsaki mepe na kati ya ki amitié, biso basi pe to ya kapé koluka kotie lo comment mais côté déjà statut visé ni ma pas tsaki. Il y a d'autres choses, ceux qui déjà tout le monde dans les réseaux sociaux. Oui, ma pas ta ko réagir quand ça kanda ya mona ke 12 beta maki ande 12 beta maki na réseaux sociaux ba to ba tie na ba page et tout peut-être humilier mobile na ye, aye peut-être ko réagir. Na ndenge c'est leur concept nanga. Statut on n'a pas ta salle qui on peut-être na kanda ya on a été sous Blaise Boula à ça dit que quitter sa mobile et na réseaux sociaux ba tu vas partager que vient dans une 12 il y a ligne peut-être réagir on appelle sa mobile biso photo e baka ke biso basi to za rapona mi na biso parce que ma pas ta cause la pona Blaise Boula tam ko monter tim ki le kufa. OK. Mais il y a certaines choses faut ko e baka ko tia kimia na kati. Bango baza mibali et na réseau mais tant que yoza maman ozape maman pasteur yebaka ndeni ya ko soigner ngo et na on a réseau té parce que des bana bango des binemi toi na poso yeba continuité na ngoti ozomona mais ce qui est sûr ma pas tozaka pona mobali naï mais ko gérer ngo kaka en privé pour na ko protéger pe relation parce que le Blaise Boula na wera pe ba ko yokana. OK. Baza bango ba master. Pour n'ébika que bango bata wenge bakoyoka na bango mais neti ne bata wenge balingela ne pena vie na bubulke bakoyoka na te baboya ye bata wenge disko baboya pena de vie na bu mais entre bango moko ba wenge men bakoyoko tia na bango bana se mais baboya na bango de vie na bu po ba uta pe na orchestre na été ba uta bango kuna te mais baboya kaka te bana wenge ne baboya penja comportement vie na bu eza bien te ko sona kana baleki on nyonso ko kangisa ka baleki binemi ko sela ka baleki ba mission ba mbwa ki baboya OK. Donc continue la mission vraiment très bien. Tout le monde dit unité à réseaux sociaux Isaka fait bien et puis qu'on a en bon terme et puis qu'on a battu. Bisson la presse. Tout le monde dit que c'est important pour Oyeba qui quand même pas Kalabiso Francis Kakonde ou tu côté Kabiso va te béni va surtout qui que va konda qui lobby va tout va Oyeba quitter et puis maintenant Gezaki à la Kinshasa na ba ta télévision mais l'équipe est inaperçue au kolobani pour na c'est comme là que Oyeba peut quand même kobela. Bon, tu es bien bisoté parce que mon est plus mingi attends to solaraté. Mais tous en bateau peut tous arraper na banini moi déjà ba vieux wana bazan ba relation na bango ya ba collègue na bango neti bino bata TV bo kapashu ya soyo yeba kitenga na koyebela ngo neti wapi kapashu la ngana koyebela ngo neti wapi
parce que déjà babiso tozana batu to fréquenter na TV moi tu vas venir sur Arsène Kamango baba vient na biso oyebi kata to benga na raté mais tant que na mutu moko boye na yebi ke vi on azala ndeni ni azalaka azalaka ozomona mais ça n'a vraiment pas ça coupe trop jeune vraiment trop jeune coupe peut-être trop jeune capachou la tout tambola bien parce que toyebi presque au Kénété c'est ça toyebi place to Kénété tant to kufa toyeba place to Kénété toyeba ka kotambola bien en tout cas moli mon épée manaki mais matanga ne kunda melobi et yokanité peut-être tant souvent ba bezimo bo sanité za on a réseaux sociaux oh ba to baza sous focus te ke mutu mo ba kufaki na place que tu boza ta focus ya mutu mo ba kufaki mutu na kufa leki ngana nini ngana leki na nini mais bon betaka kara j'ai compris que congolais ayoka ka mawaso mutakufi les premiers jours oui après c'est là après ti ba kundara mutu wana cerveau essaie de déplacer qui kala ezaka soit en place cité tika boye oui le premier jour mutakufaka maweza penda cerveau est en place après akufi trop jeune mawe akufi trop jeune kemekaka mukolo kaka oh nani kutu batamuso après ka kokota mutu na morgue ti programme mutu ane bimaka cerveau ese kendaki molimo na epe manakimi vraiment Hollanda epe ba insulte ya artiste la biso déplique la camionnette Bola, on dirait ça va problème là batubélé hein au final la vie est faite des choix et des décisions moi tout ça ça les choix comme zobo pe qui c'était nandeni moi tout ça ça les choix il y a comme immature au pe qui ça a été parce que baza ba père de famille makas bon il y a qu'on vend des biso pour na biso que naza responsable je suis père de famille. Mais na kata père de famille, toujours retrouver l'autre côté na kata père de famille. Pour ba père de famille, bo finga na ba bêtise ba sexe à maman. Ba sexe et ça la bino beaucoup ba père de famille, bo fi bo imilia kango na ba audio et ke zongi. Nane loko lo batin. Bato babeta maso ba salité bon neti muto kwa neti déplique oya poté kiti bo vandi nazam artiste musicien congolais et ça sonité président de la République avant d'ailleurs ko ba audio mo bimi musicien congolais artiste musicien congolais azo finga ba bêtise ba sexe sa maman et que son déplique. Tu as quelque chose dans ton tête franchement. Yo ma bukani. Non, le bâton en français capachou là. Hein? Non, c'est pas normal. Il y a peur des familles. Ngana bana seti, ngana boti saka. Mais est-ce que bana na ba fandi ba yo ka ndenge papa biso to finga sexe ya maman. Na bana mo basi. Na bana mo ya basi. Na bana ko na basi. Boza ba papa mo ba beto mo na bino na image ba viola bana bino un jour. Potio vendre zo tanga sexe à maman le quoi moto obela sombela nga lipa na nguba. Na be makasi. Boza ba manque à respect hein. Ya communauté. Mais au monde tellement inconscient. Na pas ça les kata le lendemain ça ta vidéo ba maman bo sikizenga c'est que au monde héritier ale kabio na mayele makasi. Na monde ba musicien wenge ebele mito ebeba. Non ko satin ba ministère wenge belé mito ebeba tout le monde a héritier vidéo na ya step ebima malgré s'excuser comme makoka te tia kota studio parce que yo muto bimisi ba audio ba bimisi ya yo au fini ba sexe maman le lobo zonga o tata vidéo pour na ko s'excuser mais on va sur lobby na live na TikTok o tie bonné ngai n'importe quoi na ngana zaka to yibi bino te bo ya ba wenge makolo pousser bo ya ka le côté et là boya riche te na wenge muta ya riche na wenge ayaka bieto yibika JR akena aza mona poto muta ya pena sola parfait na wenge JR mona poto mo boy maluka na kaka azala kana azala kaka. Ce n'est pas normal. Bon ba maman le quitter boboma bango. Ba maman kuitu bi batata moi si bango de bana ba sexe wana. Boboma bango. Ba koko na bino basi boboma bango. Po
po biso toza ba victime to yoka c'est que bino ba maman ki bazaka te ba maman kutu bazate ba yaya basi bazate me boka na bana basi camionnette mbola na déplique bokende basoko abino cerveau boza batu moko ya désordre na mokili oyo bozo tia biso désordre na kati ya réseaux sociaux neti camionnette kombo wana osimbaka na mpona kosimbaka boye kolobaka n'importe quoi bakomba bato mokomoso kolala boye kaka kombo wana nde kobeta yo eza kitoko te Kapashula toza na bana na biso esi bakoli nga mwana nga aza na telefone bakotaka te ayebi yango déjà 16 ans ayebi na asaleli yango nde te ayebi déjà maintenant asaleli yango nde nanu te mais ntango azoyoka bino bapapa bozofinga basexe ya mama bongo ata mosu akozala nde étonné. Ce n'est pas bien. To respecter ata ba konjamboka. Ata bo respecter biso te ka bo respecter ata mo konjamboka. Pa fatia vandi bongo na kata résidence na yo kaka audio mo be côté na téléphone. C'est que sa maman. Et c'est kitoko tu sais respecter mikolo te. C'est gender ba bengo te ya présidence. Yango no moni bozara hériter les kabon kaka. Point na kata ka wana. Merci en tout cas Mania. Tout le même ma voice mais moni pe di kama confiance au par-ci par-là. Ba voix sa mère ye moko dame supérieure okolo ba nina likama confiance ba voice ba capture ya ba message et tout ça sur la confiance te elle c'est mokili en tout cas Kapashula pour ça fleur en tout cas Kapashula tes esthétiques et ça un peu esthétique tina suki o te qu'on peut ça esthétique ah normal kaka Kapashula en ce jour mokile ko mabe posela mutu audio c'est kaza moto ebi pena ke na ndena lali boye ti mokile kufa abimisa te audio na nge ebima te mokile komi mabe makasi na ebite histoire des audios ya kobimisaka ya ko enregistraka obi ke Kapashula nga depuis na bando sel téléphone nga depuis na ya réseaux sociaux na sel ba téléphone na téléphone moko te on a ti enregistrement ezala te. Très important. Kapashula na ko enregistrer moto. Ngai soki na bina enregistrer bateau. C'est que mena sopa ba matière ebele. Mais na sala ngote parce que ça manque confiance. Lelo na bimisi audio pona yo. Mais mutu musu pa obanga ngati. Si. Parce que ngamo na za victime nango. La casse. Akoso ozomi yo ka sala mabe. Oh. Wone ki parate onga pomba, onga mama mokonzi, onga nani, komi yo kana voix na omoko. C'est une chose terrible. Insupportable. Hein Kapashula? Insupportable. Nga cousine nga mo propre, cousine nga enregistranga. Eh, maman alikambu. Cousine nga enregistranga na lobisa ke te ti lelo. Azolanda nga za na pisaka yete ba couple ko ba ko ça sadi likambu onga na boyi ko yebisa muto libanda obina yebisa ndeko na yebisa na expliquer ndeko nanga a chef sur les réseaux sociaux pour astepelisa bato ya solana bango ya ba page o imaginer ba be makasi. Donc net ngabo malika so yoki audio na ngebimi c'est que na sala ki on peut pour muto na bimisa mais ya ninga conscience bibisanga kasi ata mpe boenregistre bato so mpe nakomi mpe deya mama mokonzi borespecte nga peti c'est ça oenregistre nga na to nazali no mama mokonzi te mais loko nakomi mama mokonzi faut to respecte komoni moto wana pouvoir azodirige mboka il faut to respecter 100 000 fois ntango totika obanga nzambe tokita siko na mokonzi ya mboka faut to respecter. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil comme on a ba genre ce ba divergence en ezalaka na kata makambo ngo ezo concerner biso population te. Yo soki yo lingi mboko ebonga ma ozalaka na poto ozoliaka bangombe ngo oyo ekotaka ba uili makasi wana mozolinga koyana biso na Kinshasa te pona nini so ozana posa mboko ebonga yaka Kinshasa te. Yaka to la transport biso mibale to la moto biso minos ensemble
pour tout sentir qu'on a souci à mboka na pas souvent de ça la campagne de déstabilisation pour maman Mokonzi hein Kapachou non Landa on vit bien et ça lui vraiment bien dit maman Denise a mérité beaucoup de respect to lobite que maman Denise aza parfaite. Mais de fait que maman Mokonzi, sa première dame, elle mérite beaucoup de respect. Oui, que vous tapez na biso. Na bino bateau boroya na ba live pour na kolobela non. Et ça est vraiment propreté. Merci Mania en tout cas au solo libyen. Au mona ki kuluna o bakata ki loboko. Na mona ki président Chabani Record a mbaki papa Constant Mutamba na sur paradis on la mission extrait. Balobi peine de mort de ma bé et merci pour na moni message on atindara pe komara pour na mambo bakulu na mais criminologie ezu place les sous mikolo ko leka bakulu na po basoda bazo lataka pena bilamba na bango na masasi ba au côté la ka batu ba au boma bomi pe changer mon na 24 heures mikolo ezaka kimi sasa ki mbongo po soyi bazu yango en tout cas oleki sikoyo peine de mort bato baza contre nango na kais batika batango banani ka population ba bimela côté nini baza na la planète nini bavana na planète na biso to na planète Jupiter pour tout bavana na planète na biso mutako telemela peine de mort te Kapachula ba est conscient na bato bazanga o bazanga makambo sala ke tozela bino bato bosala ba live bo telemeli peine de mort tozela bino bo pesa biso opinion de bakata ki mwana bato mobali liboko ou pour réagir tozela bino te bato bazanga makambo kosala na vie Toujours dire bino boye ko pesa biso opinion ndenge bakati mwana mobala batu liboko pe liboko ngo ya bango pété o le bati ke lata liboko na ye mais bazui bakimi na ngo bokina ngo wapi oh bakati liboko bakena ngo oh bakina liboko ti Seigneur bakati liboko na lemba bakimi na ngaba tala soki naza mutu aza pembe na ngazo banga likamba peine de mort ba nyoto na ko gifler mutu na mbata Kapachula il y a des populations qui souffrir Makasi moi je suis Constant Mutamba Tikaboy 100 000 fois papa Constant je t'aime Tikaboy oui est-ce que bateau bakulu na ba ke koboma baza ba famille c'est ça toboite moi na mutu aza mwana mutu mes parents on attend à que na boko loka mwana ya mabe même Bible y bisabiso le salaire du péché c'est la mort pour nani bino batona bazo sala ba péché ba olinga ba kufate pour nani muto bakati le boko père de famille le boko à droite bon ezaka kutu na lobi boye Kapachula o kutele la fufute tant to bota ka kutu bana ozomona mona zokene azosama kamneso na gauche zoboya toi otaka mona zaka droite bongo ndo ko bisanga gauche ya kimukolo bo ona bo bébé maman biso boya kine za gauche hein Kapachula pasi le boko eluka mbongo ale bino mikolo ba mama mikolo ba papa mikolo bozanga makambo kosala na ba live na bino boya koloba ke to boyi peine de mort bongo oyo ndenge bakati kati ebongo na ebo ba kufi na to monate soka zoki traitement malonga te a perdre la vie a kufi bongo mama wana tango muto mwana na kokufa wana oyo kufi aza tintin aza mutu te po bino bango boboyela bango peine de mort bino boza banani po boboyela bakulu na peine de mort soki bobomi bango na bafamille bango bolete bango bapantalette ici bochanger bango identité napesi boya kosala biso bachantage ke boboyi peine de mort oyo bango bazoboma wana baza batu te baza banyama c'est ça mama soki mwana na esi esprit mabe ya kikulu na ekota ye akofuta yango akende kaka akende parce que ayoki te bana bino bazobotola bato basaki bambongo bazoyela bino bamama boliaka je suis Constant Mutamba baboma bango
babo biso kuto to linga kuto ata so ba meme na mboka wana te ba te ba luka biso terrain moko boto na stade de martyrs na terrain wana ba to bi que chaque semaine to kendaka to kendo wana to bando za disponible na bi que samedi ba bomaka ba na terrain sosa na za wana chaque samedi na assistaka na mona ndi masasa ngozo beta nga face koka na koka kapashula bon loko to sepe nango sani okanga mutema mona ndi lisasi zo beta ko tanjota mutu ndem ba okata mutema kasiti on soso de tabater que biso bito ba soso te to ba tabater c'est ça aussi bango ba koka bo biso to koka te vraiment ba ngo to ba koka sans biso to sa bango mabe kapashula c'est ça aussi soyons sérieux quand même. Il y a tout le monde qui a besoin de ça. Affaire Yabé na pasteur. On dirait yo maman cambia ba couple. Ba fille kobale comme maman matata ba maman bokilo et comme maman passi pour na ba accepter ba dame ya réseaux sociaux na maboke. Pour ko finga mibali na ko finga après concentration à couple matata. Bon, kapashula. Babiso pe soto vandi pe bozaka ba conseil na kita likolote na uta likolote na kita bo libale na vandi na koti. Eza ba conseil. Na pe bazwela nga pe na balabala. Bazwanga pe fiancés. Et vraiment. Soki pe na yoka conseil te makamu nyoso o ba loba nge correspondre. Na o ba kuta kinga na bande osala. Vraiment. Mais tellement dans un mois si na mona que non mérite ko zananda ka libala il y a des valeurs nanga il faut qu'il na silama na yoki ba conseil ba mpaka kapashula non na yoki ba conseil ba mpaka na yoki conseil ba parents na biso kapashula nga beta c'était pas facile pour parents na biso à l'officialiser ya kondima ke yende parents na biso c'était pas facile après bah vent ya ba makambo ebele na réseaux sociaux et tout bah on mona que non maman abiso maman Clarisse Muyombi Choti Sali azaki d'accord mais papa na biso azaki facilité pour officialiser que yé parrain na biso parce que ezaki logique vraiment azotala youtubeuse na parrainer youtubeuse lobi comme na ngam lobi na kota miniature na zananga déjà mutu ya millier Master Fali déjà na kota nanga ba miniature te na kota miniature pour na loko moko boye c'était pas facile mais après déjà nga malika etanga meke na zalanda kalibala na sela siko o ezaka ba conseil ya ba mpaka na zu ba conseil nanga na tiango na sango na misala na vandi lelo na ok na 3 ans de mariage si et ça non mukie po na ngai avec Dieu to okene na biso to koma amen na réseaux sociaux awa nazo ta limite te ebeleti ba okoma ba koko ba poso lembi au moins na libala ezapé bango na loba solo kapashula oko ça veut ebeleti ba poso kolemba bango libala ko zapé bango kaka boyi parce que ba omona ke baza ba influenceuse ba na ba succès ba na ba combo za na danger public biso ba influenceuse danger public ezani mobali ya solo au moins mobali ya solo pizza oh ya futur poya ezana pasi atala non na musika soko monia ye c'est ka ye a testé après sur chance soko moni pena une année 2 ans mambo akutaki na ngo eza souté après sur chance bosa continuité mais soka ye akutika mambo akutaki na ngo eza kaka akotika na bena wana ti place bosukela tout la mosuki akei au moins danger public mais le cas bango pe babi te biso pe succès ko kita te biso toza kaka oye toye bango bakoma baselo ya bavi na bango nalobi mabe te o bokoseli bakoma baselo ya vi na bango oye toye nga déjà j'avais appelé Benita et puis nayebisaki natalisaki napesaki conseil parce que tokozalaka wana mpona matia mafuta te
malgré na vie tant tozo mibali tozo zwaka il faut to yebaka mobali nini parce que même na biso toza pe na catégorie mibali faut to zwaka normalement pour natal lelo soki bozate personnalité non ka isa protéger très important peut-être comment na mobali ya Benita aو mata ba live aو lukani c'est ça aussi hein azo lukani peu importe au moni biso basi tozaka ba manière na biso ya gérer les choses mais yo so oza mobali garder bande na yo zalaka mobali na ko na yo ba humilier yo ba finga yo ba matisu na miniature moi ça ya ko finga o bibisa bilo yo na pesa yo moi ça de fait que yo continue ko garder silence o bibisa ne mutu muso immature ouais. Mais de fait que yo pe mobali yo mati donc on a la traité ka immature parce que mobali azana partie responsabilité na yi belé ozo mona kapachula même si Benita a gardé silence. A gardé silence. Tous la vie à protéger. La casse. C'est bon quand tu as vie à protéger, zate. Non le Benita, non le Benita. Vie à protéger ça. Silence c'est ça armement. Pour dire le ballon yengé de quoi douleur. Silence arme ma casse. Silence c'est l'équipe même na muto ba boke lembasu. Pour un muto mususu, yé conseil les cas sous te pour déjà vu na comme dans dépression. Est-ce que muto déjà vu na comme dans dépression ou a to peut se conseil. Ah yo kate. Voilà. Mais quand même to peut ça conseil na bato tout le monde que a dépression exacte mais quand même tam soit teka kanda. Na sa kanda peut se conseiller et qu'on peut remplacer et le ngoli kanda mais muto a une dépression. Ozomona. Alors on a ebisaki. Garder silence. Oh c'est leki et leki. Oh c'est salami et salami. Garder silence ma chérie Benita. Kolanda na te batu bakoyena ba faux compte. Eh Benita championne, Benita za makasi, o gagner maman. Ba vie na biso tonga kenda na ko chiter, bato na ba zakate. O komona bango te. Preuve ne bango mo bata ba faux compte wana. Tangu ba vie na bango chitaka. Ba za ba problème na mibai na bango. Ba ila biso ba dossier te. Ba ya te. Ba ya kate. Pour garder ma personnalité, pour protéger yango. Parce que l'autre mon cabo il a Ramsey Yuana. Pour Ramsey yana ayaki ka pour intérêt puis ba meme poto. Poto pe zo pe samate. A ko sala nini? A profiter kana likamungo ba mabele, a péter ba plante. Sikoyo, mama, oyebi ka pour Ramsey, vie mususu eza, mobali mususu eza. Tout ça ba pa kana biso belé baza ah non ba balite. Surtout na théâtre yabe, baza na bango wana yo zo mona bango te. Merci en tout cas, tout comme sur la souka. Bah c'était sur la banane. En tout cas, merci à Batutu Balinga Biso, Balinga Malika Mania, pour continuer à s'abonner, pour s'abonner. Mikolo nana partenaire nanga Sika Madame Beka. Nazana partenaire ya Sika Kapachula ba perika kitoko ne yo zana ritima kambunga nazana Madame Beka. Tu as juste na Prince Kasavubu au outil Maison Mbungu ozo mata vers station ma campagne. Avant comme na station Total. Soko outil neti pour makelele na gauche na yo. Avant comme na station Total Maison Madame Beka azana biso teka ba perika en gros ba Vietnam kitoko ba lisa kitoko ba Vietnam ya ba couleur nyonso to ezawana. Donc en tout cas merci na bino so bolinga Malika. Merci na ba conseil na bino ba soutien na bino. Merci beaucoup à toi ma copine Clara Tambwe, meilleur vœu à toi depuis quelque part. Winnie Dianga na je te salue. Merci na bino so bolinga, merci na yo pe kapachula. Merci na bino nyonso. Paradis derrière la caméra, merci beaucoup Nayo. Merci Mania. Qui ça paradis à ma casse et bois qui est Joe. Hey, mon kilibanga Merci en tout cas là-bas la Dibiso. Merci na papa Constant Moutamba. Meilleur fait Nayo papa Constant. Merci en tout cas, merci Navarro Nesba. La Dibiso et salutations à papa Omar Kabo. Merci en tout cas. Tantan oh Souka. Merci en tout cas pour la assistance. Merci pour Navarro Nesba la Dibiso. Donc prochainement le numéro à Sika. Papa Dior, bye.
Capage TV. Capage TV. Capage TV.